structure ce qui est soutenu bazak organisé mubange na marche de santé nyon son apete oyo kumamaka et pas le coordonnateur Ludovic Ntsumbu oyo azamoko kati na fondation Yeli Molangi edi oyo kumamaka et pas emoko le big boss l'honorable edi Yeli botala bino moko le 30 juin eko inda mabe basali déjà annonce na bango eza structure eza moko na kati ya fondation Yeli Molangi edi reportage structure soki est soutenu oyo kumbamaka et pas y a le cordon Ludovic Ntsumbu bakiselaka ye le bulldozer mwana ya ba mama organiser mubange na marche de santé le 30 juin oyo ekoyinda mabe dénommé nyonso na pete bino bay oyo bolinga kosala sport boya ebele ko rejoindre structure soki esute na ba oyo bozana ba commune na ndenge boya ebele na commune Ngiringiri pona kosangana na structure soki esute eko banda de 7h tina X time point de départ ezali na marché bayaka bakotambola malembe ti bakoshite na 3e mi-temps bisika ekoyinda mabe yoga communication to bengisi ba membre nyonso ya structure soki esute donc le 30 juin talakaka le 30 juin fête ya mboka indépendant de yango soki esute lengeli milulu oyo ya marche de santé na ndenge moko ya mukete to banda préparation nango depuis janvier donc les londe ezolata déjà nzoto nde bomoi de na babilini donc il y a rien à dire donc nyonso na pete talaka soki esute cordon Ludovic oyo a respectera toujours maloba ya honorable edi Yeli Molangi bana siti soki esute makamba boye euti wapi pe bomona wapi soki ba marche de santé salama nango oya biso eza fin parce que oya biso ezali nyonso na pete tokolia na pete tokomela na pete tokotambola na pete nyonso na pete pe tokozala biso moko te tokotambola biso moko te tokotambola na ye moko honorable mwana ba mama leki ba yaya ba leki donc tokozala ni ensemble ce qui va mona na papa dit Yeli te yaka ko profiter balobi nyonso na pete okomone pe na pete ndenge mo papa social edi Yeli Molangi l'honorable l'homme qu'il fallait l'homme qu'il faut il pas sala makamama kasi donc ya mo nyonso ke quoi le 30 juin donc on marche wana structure ce qui est souté et sali pona biso nyonso oyo ya bana soki esute bana papa social bana edi Yeli tout le monde tous en rata marche wana donc nyonso na pete biso tozawana pona makusa uliaka ngombe uliaka taba ya fresh ongulu toza prêt to bongse bino nyonso tala tomona na biso ba structure kasi structure soki esute libanga il faut koyeba ke structure soki esute eza moko ya ba structure oyo ezali na kati ya fondation Yeli Molangi edi ya le big boss l'honorable edi Yeli Molangi papa ya papa social oyo azo tchabango toujours maboko po bakende liboso structure soki esute ba ide boye eza ba ide moko motivatrice po mokonzi zotala azomona ba structure oyo eza kwa accompagner vision na ye kitoko elenge oyo wapi c'est naturel heke yo oui